Ngai comme nanga kuidi kanazali exaucé Moindo Dragon Noir nazali chef du village Kinkabi na groupement Bouma. Visite nangai premièrement na ko remercier monsieur le maire remercier de la commune de Lansele na makambo azo sala tellement la fin de l'année tozo ko tambula sika na ko souhaiter ba meilleur vœu na musala azo sala surtout na makambo tali insécurité na makambo tali salubrité na commune ya Lansele vraiment azo mettre lutte contre makambo na nyonso et surtout na makambo biso ya matière coutumier na si vraiment a aussi sa makambo wana po azap mana souci nango vraiment makasi message na kolancer na ba ndeko na biso ba commune na Lansele mokonzi na biso azali kaka moko monsieur le bourgmestre Franck Mbonzo la meso ceux qui ba meilleur vœu ezali boya ko soutenir ndeko na biso et ko sala EPS ngo mingi na musala oyo azali ko sala ndenge balobaka na pona mukile enzima yo fana ndako na bino nano ba féliciter yo na malamu yo sala neti ndako ya commune ya bourgmestre na biso ezali commune ya Lansele ceux qui peuvent autorité coutumier peuvent koya pe na simalanga pe koya ko féliciter monsieur le bourgmestre na musala zo sala na simalanga pe ko sala sengo mingi pe ko sala o ya sala ki na 2024 a sala ngo na 2025 ko sala sengo mingi vraiment.